bandeko na ngai nauti kokoma na Uvira na komi kutu na ngolu na grâce ya Nzambe nauti Kalemi lelo tolongwaki lobi tokomi lelo tala mai ndenge to pasoli mai Tanganyika tokomi na yango do Tanganyika tomboki na niveau moko kosakana kutu te tozomi tu na siko toyebi te mboko tozokindi wapi kote mosusu na kimi volcan kuna na kimi kote ya Uvira mebota la siko mai ndenge Tanganyika pe tomboki koto na niveau kosakana kutu tala bikamo vraiment tala Tanganyika ndenge azosala hotel na komi lelo na komi kana hotel place na komi la katala hotel au vraiment ndeko na ngai président Gilles Makofo l'intellectuel Max Bayuba directeur TV Colonde tala hotel ya boye kokwe ya kaka likolo ya mai vraiment Tanganyika donc Tanganyika atikirage na ebisi bino verité ya kosakana moto tala ndenge Tanganyika tomboki tala mai bozomon awa nazo pola kutu ndenge nazo filmer boye nazo pola Tanganyika tomboki na niveau moko kosakana kutu ti batu bazo kota donc mai ekoti ti kote kuna mai ekoti toyebi te tozokende wapi na mokili oyo Nzambe mama sese ya bona bo icône Alino Mukeba tala hotel ya boye hotel kitoko 4 étoiles metala mai ndenge zokota este Kivu donc côté ya este ezokufa ezokufa de Goma volcan kotoyo Tanganyika makambu donc Bukavu pas problème donc to éviter tala hotel tala mai ndenge akoti na hotel bandeko na ngai hotel kitoko boye Tanganyika tindiki mai kote nyoso oh la 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 eza mawa vraiment eza mawa tosunga penza posambela penza este po este ezobunga kutama be este ezobunga tala hotel onga na komela na uti lelo na Kalemi lelo nga na uti na Kalemi tala ndenge mai ezokota tala mai ndenge ezokota tala bandeko na ngai hotel kitoko boye bungi tala mai ndenge ezokota Tanganyika tomboki na niveau moko kosakana kutu te vraiment tala ndenge mai ezokota tala mai ndenge ezokota eza mawa oh la 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 hotel ya boye kitoko boye ezokufa boye oh bon nasali bino ka mwa reportage moke bomona kaka ndenge este ezokufa este ezobunga en tout cas soki intervention ya ba japonais to ba japonais de bayebi ko maîtriser biloko oyo eza mawa tala hotel kitoko boye vraiment ndenge ezokufa mai etondi ekoteli biso tina kati ya réception nauti Kalemi lelo biso tokomi kutu na Kalemi touti Kalemi na bambonge oyo tokomi awa na grâce ya Nzambe bato elingaki baluka penza kobaluka Goma kuna volcan bato bakimi koto oyo Tanganyika pe etomboki do tozo comprendre te nini na kati ya RDC vraiment tozo yeba te bandeko na ngai bosambela penza pona este po este vraiment en tout cas tala mai ndenge ezokota tala mai atabino moko tala mai awa nazopola nakopola nga moko mwaye te eza pasi bon natindeli kaka TV Colonne de bilili ya solo omona ndenge naza awa na kati ya Uvira nauti kokoma lelo show eza te Goma pe bakangi kuna mwaye nazonga eza te aéroport ezaka ya Goma bakangi donc nga nayebi te bosambela kaka mpona ngai tomona na lisusu merci beaucoup vraiment c'est papa yoyo toujours tosambela mpona bato ya este baza na sérieux problème vraiment merci beaucoup. Ah!
Tapez les mains si vous n'êtes pas jaloux. Tapez les mains. Tout le monde, tout le monde. Bandeko na ngai nauti kokoma na Uvira na komi kutu na Ngolu na grâce ya Nzambe nauti Kalemi lelo tolongwaki lobi tokomi lelo tala mai ndenge to pasoli mai Tanganyika tokomi na yango do Tanganyika etomboki na niveau moko kosangana kutu te tozomi tuna siko toyebi te mboko tozokindi wapi kote mosusu na kimi volcan kuna na kimi kote ya Uvira mebotala siko mai ndenge Tanganyika pe atomboki koto na niveau kosangana kutu tala bikamo vraiment tala Tanganyika ndenge azosala hotel na komi lelo na komi kana hotel place na komi la katala hotel au vraiment ndeko na ngai président Gilles Makofo l'intellectuel Max Bayuba directeur TV Colonde tala hotel ya boye kokwea kaka likolo ya mai vraiment Tanganyika donc Tanganyika atikirage na ebisi bino verité ya kosakana moto tala ndenge Tanganyika atomboki tala mai bozomona awa nazopola kutu ndenge nazofilme boye nazopola Tanganyika atomboki na niveau moko kosakana kutu te bato bazokota donc mai ekoti ti kote kuna mai ekoti toyebi te tozokende wapi na mokili oyo Nzambe mama sese ya bo na bo icône Alino Mukeba tala hotel ya boye hotel kitoko 4 étoiles metala mai ndenge zokota este Kivu donc côté ya este ezokufa ezokufa de Goma volcan kotoyo Tanganyika makambu donc Bukavu pas problème donc to éviter tala hotel tala mai ndenge akoti na hotel bandeko na ngai hotel kitoko boye Tanganyika tindiki mai kote nyoso oh la 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 eza mawa vraiment eza mawa tosunga penza bosambela penza este po este ezobunga kotama be este ezobunga tala hotel onga na komela nauti lelo na Kalemi lelo nga nauti na Kalemi tala ndenge mai ezokota tala mai ndenge ezokota tala bandeko na ngai hotel kitoko boye bungi tala mai ndenge ezokota Tanganyika tomboki na niveau moko kosangana kutu te vraiment tala ndenge mai ezokota tala mai ndenge ezokota eza mawa oh la 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 hotel ya boye kitoko boye ezokufa boye oh bon nasali bino ka mwa reportage moke bomona kaka ndenge este ezokufa este ezobunga en tout cas soki intervention ya ba japonais to ba japonais de bayebi ko maîtriser biloko oyo eza mawa tala hotel kitoko boye vraiment ndenge ezokufa mai etondi ekoteli biso tina kati ya réception nauti Kalemi lelo biso tokomi kutu na Kalemi touti Kalemi na bambonge oyo tokomi awa na grâce ya Nzambe bato elingaki baluka penza kobaluka Goma kuna volcan bato bakimi koto oyo Tanganyika pe etomboki do tozo comprendre te nini na kati RDC vraiment tozo yeba te bandeko na ngai bosambela penza pona este po este vraiment en tout cas tala mai ndenge ezokota tala mai atabino moko tala mai awa nazopola nakopola nga moko mwaye te eza pasi bon natuteli kaka TV Colonne de bilili ya solo omona ndenge naza awa na kati ya Uvira nauti kokoma lelo show eza te Goma pe bakangi kuna mwaye nazonga eza te aéroport ezaka ya Goma bakangi donc nga nayebi te bosambela kaka mpona ngai tomona na lisusu merci beaucoup vraiment c'est papa yoyo toujours tosambela mpona bato ya este baza na sérieux problème vraiment merci beaucoup.